Bonjour cher Internet, c'est moi votre présentatrice au nom de Jaja Mam pour un nouveau numéro na émission Nabiso Vérité plus na politique. Lelo le 13 juillet, nous avons déjà la marche et à la Mouka comme l'autre fois tout le monde qui le 9 juillet, bataille de paix la marche qui. Baimboka, toye bisonyo so ilongo, to marché, to loba oiza important. Na ba pays ce monde après marche ba résultat malamu izalaka. Et pourquoi pas la RDC. Les lotoyers tous ont marché et le monde a baimboka to comprendre. Tous ont marché pourquoi et à quoi bon de marcher et le résultat nini énorme tous ont zela na soukaya ya marche na biso. Le président azolo bani pour na peuple. Yango lelo baimboka basiliki ba bifo ba marcher batale loko nini zo marcher te. Bazan a besoin de résultats malamu, nous avons besoin de bien, à vivre na ndenge moko eza convenable. Et nous tous en mboka na biso tous vivre na keba non, on ne veut pas de ça. Tous avons besoin de vivre à l'aise, de placer ba loi na biso comme ba mboka ya solo. Et non de bouger de partout tout kende tout ça la buzoba na suka résultat malongeza te. Non. Yango lelo tous kende to marcher, to loba et le quoi singili le nini président face à la pona biso baimbo ka tozana besoin ya kimia tozana besoin de lia bien tozana besoin de lata bien tozana besoin de vivre avec tout ça dans la société ba na biso batanga bien et to vendre na bisika moko esengeli et non ba comportement moko bizarre ba éducation moko ba na biso bazo le côté ya libanda ba fazer bazo tonde belé pour makamba mabe tondi mingi na Congo chef de l'état azo la biso solution. Donc, il y a un baimbo kalelo bako tambola pour toute la solution na biso. Déjà marche ici bandi balancer biso ba image totale comme ça toko zonga na sima to beta masolo malembe ti na suka. Bola de ba image ngwana bazo pesa biso. Marche. À l'instant, sur Victoire, le policier contre la population, il y a des gaz qui entrent dessus. Les gens sont en train de courir. Donc, Victoire, Kalam. Marche. Normalement.
Comme vous le remarquez, la population bouquet beau. Ouais. Tolandi biso nyonso bayimboka marche yango ndenge ezalaki likambo kokamwa mpe nga kutu naza dessus et bato nyonso mpe balandi marche baza vraiment dessus. On s'attendait pas que des heures de coquet kosala. On dit après la pluie vient le bon temps. Biso le beau temps eza susu te. Na kaskasi ya mbula kutu nde des heures de komi susu makasi. Et comme ils ont affaire à Kuluna, affaire à Bafazeur, affaire à Lamuka contre la police. Biso toujours marché pour une solution à Mboka na biso. Mais la police est comme énoncé biso ba peuple. Et biso pe ba peuple to silikeli la police. On ne sait plus to komi wapi. Tozo kende wapi to komi wapi poto zwa nini. Marche o eza poto zwa solution. Toto bakisi susu ba pe likola buzoba. To éviter to komi wapi. To komi vraiment wapi. Nous tous nous sommes vraiment dessus. Na marche où il est le 9 mais le 13. Il y a les 13 et bimi trop désordre. La police contre le peuple. Fallait botika bango basa la marche na bango dans le calme. Et vous le gens ya la muka fallait bossa la marche na bino dans le calme. Bino pe bo pati vous provoquer la police peut contre le peuple et comme inango kuluna ba koti makambango on sait puis on est arrivé où. Je ne sais pas quoi dire na peuple congolais et à vous le policier. Image Oyo est affectée Batunio, ça fait la honte de la pays. Ça fait vraiment la honte de notre pays. Et ça lit vraiment soni. To éviter. Pourquoi tu marches à Kakasoki ba politicien ba deki na TV nous devons marcher bisonne sotobimi toke ko marcher. Pourquoi pas tu marches à tant dollar et mataka. Tant lipe mataka, fufu mataka. Loko eboye mati to sale la rango pe marche biso to tchaka ngo kate to bakaka dollar e mati essence e mati lipa e mati fufu e mati biloko boye mati bilamba e mati to e mati bat baso bazako se retrouver to sale la kango marche te soki ka politicien mo ka aleki marche sala ma biso nyonso to sali marche il y a des gens bazo kufa lokwa bamboa tant
ntango bapesaka baposte babengaka bana bakenda kosala bamarche te pourquoi ezalaka baponaka batata wana mikolo baponaka baparti na bango bolekaka mpe na tv toza besoin ya poste moko na gouvernement intel bana oyo basala bamarche baleka bazwa baposte bosala yango te pourquoi bana na bapoliticien wana balekaka jamais basala marche ezala kaka biso moto tozosouffrir bana bango baza na bapoto baovivre à l'aise baza très à l'aise biso tobona biso désordre tolingi kimia na mboka na biso tolingi na biso bamanda ya 7 ans te tolingi bamesie mosusu bakoma baempereur ya congo te toza na besoin ya kimia na mboka na biso tovivre na kimia dollar ekita lipa ekita fufu ekita soki bato bazobima mboka bake kovivre ailleurs parce que congo eza na eloko moko te ya malonga ekomi nango babien privé ya bapoliticien babien privé ya bakonzi na biso ya mboka biso moko toza kose retrouve te classe ya malonga eza te université ya malonga eza te les gens meurent de faim les gens ne mangent pas comme tel les gens souffrent énormément mutu mosusu asilisi aza licencié na économie mais il s'est retrouvé na kati ya boîte akoma gérant pourquoi batata wana baotia kaka bana na bango. Il y a des gens aussi, on a de vieux là, colis. Balongo, que la poste de jeunes qui ont besoin de travailler. On n'a pas besoin de dérouter ailleurs. On a besoin de travailler, on a besoin de la tranquillité. Le Congo a besoin de la paix. On est fatigué, on est vraiment fatigué. Il y a de gauche à droite, de parler de partout que tolembi, non, tout ça a besoin d'action, il y a dire. Mais c'est le temps où Tokomi Wapi. En tout cas, cher Internet, merci. Nandenge Bolanda Kibiso. Nandenge to balancer ba image totale ensemble. Na sepeli mingi na image ba la Kisibiso. Et merci na ba batnyo so balandi biso. Vous continuez toujours pour s'abonner. Na sepeli vraiment. On se retrouve à la prochaine numéro. Merci à ma grande sœur privée, Judith Pofo, la belle noire. Merci à ma tante chérie, Nicole Louvezo, depuis Durban, à l'Afrique du Sud. Merci à toutes mes amies. Merci à toute ma famille Fumwangani. Merci à Wali Wale Lokabani, Maya Mbongo, la grande dame. Merci à Maman Mokondi Kapi Priska Kabangu, ma chère dame. Je l'aime beaucoup. Merci à toutes mes fans. Je vous l'aime beaucoup.